Papa, welcome lisusu soki welcome back eloba bangle na tolika tsali solo to yambio na esengo. Merci beaucoup maman Maggie. OK. Merci papa. Ngai boye pa iboye na bandeko tolandaki mbala sima. Toyebi ete invité na biso, il s'agit de qui? Kasi pona bandeko oyo bazali ko joindre biso mbala oyo soko koki na ko se présenter bayeba ete invité na biso ya lelo azali nani? Merci beaucoup maman Maggie. Je vous en prie papa. Na pesi bandeko nyonso tumbote. Merci. Baza ko na biso na ngonga oyo. Toyambi yango na sengo. Apambola bino na bisika biso bozali. Ngai komo na ngai Olivier Mondeke Monongo. Nazali pasteur et puis to sepeli mingi koya na émission oyo ya Toli katina lisolo. Oza ko sunga bandeko ebele katina mokili. Peza ko sunga bandeko awa na mboga na biso awa na UK. Tukanza mapambola bino pona musala monene pe makasi boza ko sala katina o esika. En tout cas, merci papa. Toyambi yango na sengo. Pamba te sengo ezali ya biso ya oyamba koza na yo epa iboye. Merci beaucoup. Na boye lokola momesano toko umela te pona baebalandaka pa iboye bayebi lolenge nini tosalaka na tolika na lisolo na boye tobetaka mwa lisolo bongo na nzela to pe na sima ya lisolo wana nde bipai ntoma akoyebana kosunga kolandisama na lisolo na biso. Na boye lisolo na biso ya lelo boye papa ezalaki na jeune mama moko na boye ya kobika bipai baza kovanda azalaki na kulutu na ye to pe mama moko ya mwa mukolo. Mais bazali ko vanda lokola baninga mais bazali ko se respecter pe yazali ko yebesika ya yaya zali ko yebesika ya leki. Ba ko vanda boyo yebi bamboko epai boye tebe makaba famille nyonso te okokuta mamoko mibale na ngolo na Nzambe kasi atokuta miye moko ba nyonso okuti bango bazali famille na yo. Nde boye lenge mwasi oyo bazali ko vanda na yaya na ye kulutu na ye tope lokola moninga na ye bazali ko kobika boye longo malamu. Et kokoma papa jeune fille oyo boye lokola zaki ko vanda na yaya zo considérer penza ke kulutu na ngai yaya na ngai kasi ko panza na sango moko na communauté to pe na zinga bipai bango bazali ko vanda ya malamu te pona ndeko mwasi oyo. En tout cas ezalaki ya mabe ya somo mingi e panzanaki na kombo ya ndeko mwasi oyo. Alors sango yango tango ekei eke kokoma te na matoi ya mbula matadi. Tala bipai wapi bakoya sikoyo pona kokanga elenge mwasi oyo. Now tango baye pona kokanga elenge mwasi oyo, elenge mwasi alobi ete ngai nazali innocent. Batuni ye yo zana ba preuve ya innocence na yo ote nazolo ndenge ka nazolo babwendi melanga maloba nanga makambo wana balobi bakoselinga na yebi yango te. Ko kuta make baeko kuta sikoyo ke pombula matadi tango ayaka alobaka abanga mutu te kasi yende mukolo mabelete Nzambe apesi bango bokonzi wana yende mokonzi boya banga susu nani soki yo mutu agenda kofunda nga bakoloba ke papa Olivier nde mutu aye kofunda yo na boye sur base ya makambo ya lobi yo buki mibeko il faut tokanga yo nde boye akasi nde boye baye pona okanga elenge mwasi yo bayebisi sikoyo mais ya somo papa ya kokamwa mutu aya memelaki mbula matadi makambo wana babimisa boye kulutu na ye to pe yaya na yo yavandaka na ye na communauté. Kebana nani yo vandaka na ye kebana nani yo pesaka confiance kebana muto ochela motema yangwana papa quelque part Bible lobi motema to chela na Nzambe kwete pamba te moto na mokila kotikala kaka moto. Sikoyo bakangi elenge mwasi oyo sikoyo etikali mbula matadi pe a vérifier to yeba ete lokwa wa ya zolo ba ete aza innocent bayeba soki ya zolo ba solo to pe lukuta tala bipai wapi bayebaki na kosala mwa investigation na bango mais ko bossa na te wana bango ba kosala investigation ndeko mwasi balobaki déjà yo déjà lokwa makambo bazo akize yo nango ezali ya mabe mingi ekozala malamu to sana déjà ya kokanga yo yoza déjà quelque part soki ekutami keza ya lukuta okobima soki ezali ya solo bongo to yo kata mbano na yo ete kuna tikali libela to pe pona bambula kani
nde boye ba mekai ko sala mo investigation na bango tangu basali ba yeko mona ke dossier wana il fallait ko mema yango na tribunal pamba te elenge mwasi oyo ya muke ayebaki na kozwa pe avocat na ye alors ndenge makambo zaye ko kendele mbila lobi alors tangu ko maka dossier boye il faut ekende na tribunal juge ndem ta okata makambo oyo soki akate ke obima obimi soki akati otikala otikali mais pona déjà ko batela batu makambo eza ya minene oyo batangi na kombo no yo foza nanu wana eye ko sala ke papa tangu dossier bandi avocat na ya bundi baye ko sala ke fa azana liberté provisoire en attendant koti tope tribunal ekata makambo si fo azonga akozonga si fo batika elibela batika elibela tangu baye ko sala investigation na bango balandeli papa baye ko kuta ete ya solo elenge mwasi azai ko lobo solo ayebaki likambo moko te makambo nyonso oyo bakangelaki ye ezalaki ya lokuta pamba te mutu asalaki likambo oyo azalaki ndeko oyo bazalaki kovanda na ye ndako moko te kasi bazalaki kobika na ye lokola yaya kulutu to pe lokola camarade to pe lokola bandeko bayebani baye kokuta ke makambo wana ezalaki ya solo te tant bakuti ke eza ya solo te bake penza bakwense ndeko mama oyo ya mukolo tant bakomi na ye te na suka bakuti penda ke no aye moko aye komona ke nyonso eza lukuta lukuta na ye ebimi na kwasa moye susu ya komeka kobatama eza te nde juge abengi ye na tribunal atuni ye makambo oyo pona nini okosaki awa lelo ebimi boye ke ezalaki lukuta pona nini okosaki boye kimia atuni alobi pona nini osali likambo ya lolenge boye pa ya moninga alobi mais nalobaki ya solo nakoselaki makambo ya solo mais ezaka masolo na beti kaka ese nabomi mutu abomi mutu te juge alobi solo obomi mutu te yalobi te namoni pete eloko likambo ni bokangela nga wana juge alobi na ye sava sala boye koma makambo nyonso oyo okoselaki na papier boye ya komi tango asisi ayebisi kata yango mike mike mama wana kati yango mike mike ayebisi sava kamata ba papier wana bokende bongo tango okoma nga na opesa o policier mbila nanga moko bamema na voiture bongo tango okoma na nzela na mutuka yo kitisa retroviseur bimisa ba papier wana ya mike mike nyonso e bana kopumbwa ekende bongo lobi tango kozonga nga na okata mbano nayo boye boye elenge mwasi wana amoni me juge oyo li akata ka likambo mama oyo bapesa sentence na ye kona nyazo kende banzela milai yake akata ba papier asala boye me lokola juge nde mukonzi na esika wana moya kosala ezate avoka na ye likambo te tika totala nanu ka ndeni yazo memela makambo na boye bayebaki na kozonga mama oyo ya mukolo bapesaki ye bakotiki na mutuka ya mbila ko emema ye na ndako papier na ye akataki ya mike mike azalaki nango ntango bakomi esika moko bapesi ye ordre bayebisi ye bon bakitisa vitre ya mutuka akitisi tika yango ekende atiki boye na mopepe ekei comme ça bango baza batémoin po bazongi bamema yango na juge ete tomonaki ya solo asalaki balali ntongo etanaka te etani baye kozonga sikoyo na tribunal papa tribunal ezalaki ya kotonda elenge mwasi akozela ayeba ekosalama ndenge nini yako juge oyo ya boye namona te oyo ekomi susu nini juge abengi mama wana likolo alobi yaka atuni ye obwakaki bapapier ye alobi nabwakaki ye bato na yo bazalaki alobi wi nayebi bapesaki nga rapport ya solo obwakaki atuni ye bon naza na besoin ya bapapier wana oyo ya mike mike oyo okomai makambo oyo osalaki ye ayebisi tina yenga na bwaka na kitisa vitre epumbwa nango alobi pesa nga yango na nango besa alobi nakopesa ngo ndenge nini eloko na sina kitisa ke se epumbwa nango na mupepe keke alobi me okozonga te sika wana olokota alobi ya mupepe nyonso ebeti butu mobimba nyonso oyo soki ekomi na bafuru soki ekenda na wapi na bandako bati soki eke wapi nga na olokota ngo ndenge nini ayebisi ye tout justement réputation ya mwana mwasi oyo obebisi
yo ko récupérer yango ndenge nini ye ko récupérer yango ndenge nini awa yo memaki ye obebiseli ye réputation na nzela na matongi lokola bato bamonaka bino na ye oyebi kaka na motema na yo bakondimela ye bakondimela yo plutôt sikoyo yo lobaki lobi ke mpona nini napesa yo mbano pamba te ezalaki kaka malobo lobaki kasi maloba na olobaki ekendenge na mopepe sikoyo réputation na yo okorécupere nyonso wana na mitema ya bato nyonso ndenge nini mpona kojustifie ye kozongisela ye lokumu na ye kozongisela ye honneur na ye kozongisela ye kilo na ye ya bomoto to mpe ya bomwasi to mpe ya bomama okozongisa yango ndenge nini tala bipai bayaki kokatela ndeko mama oyo mbano na ye mpe yayebaki kweyamaki na yango kwesamaki na yango mpe bakotisaki na boloko asala mikolo oyo bakatelaki ye kuna nde yango papa lisolo moke tozali nango lelo boye toza nango epai boye oyebisa biso nanu tobanda na matongi pamba te ndeko mama oyo akendaki nanu tokoleka na nzela na matongi mpona kotonga moninga matongi yango nanu ezali nini mpona moto azoka lingala bien te to mpe ayokaka kaka matongi to mpe matongi bon eza na bandeko bakolelimbisa biso mwa moke po soki tolingi toexplike matongi tokomeka koexplike yango na deux volets. D'accord. Bon, tokoexplike yango na deux volets na ndenge ke tokosala de sorte que moto nyonso tu oyo azolanda biso na ntango oyo ameka kocomprendre matongi eza nini. Boye mpenza. Alors tokomeka koexplike mais na koutilize baterme ya français nayebi ke ebele mpe bakocomprendre terme wana koutilize baterme ya français mais na koexplike yango na lingala. Malamu mingi. Po lingala eza na mwa bokoso moke na ba eloko tobengi matongi. D'accord. Tokoloba eza na deux autres baka calomnie puis eza na autre bengaka médisance. D'accord. Nyonso tu mibale toza ko traduire yango na lingala matongi. Ya solo. Donc tous les deux na lingala toza ko traduire yango matongi. Calomnie na médisance na lingala oyi ko kabola bango te. Ezaka ndenge moko. Mais na français toza ko kabola yango. Ma calomnie ezali ezali ba tobe ba allégation, c'est-à-dire ezali makambo oyo lisanga na bato to moto songolo akei koloba pona ndeko songolo pe mais makambo ya lobi wana ezali vrai te. Ezali ya lokuta. Donc bengi yango calomnie na français. Donc ezali makambo oyo koyi koloba ye ke mama magi asali boye o asalaka boye mais oke oyebisa ngo na ndeko songolo to na groupe ya bato mais likambo wana okoki kolobela mama magi eza ya solo te asalaka yango te mpe eza ndenge wana te eza obele lokuta nde. La calomnie ezali toujours accompagnée na lokuta. Eza na makambo yubino koza na mboka oyo mais ye kuna déjà na mboka wana mosusu kuna asa bebisi makambo oh moto ya bebisi mbaza azali aboye base. Donc libala ya bato eza na moto kuna nzoka nde ye atombola ye ka telefone awa akalikile libala wana ya bandeko wana baza na Allemagne ya bandeko wana wana France akalikile bato Londres wana. Donc na fone ya pamba bwaki ka boye moto epeli na libala wana ekufi kuna nzoka nde mobomi azali awa na lolemo na wana papa mais oyo eza somo. Donc moto epeli na Irlande eza nde ye moto epeli na Kinshasa eza nde ye moto epeli na Amérique eza ye wana. Et puis bato wana komona bango baza bisika ebele na ba communauté nyonso tu bazanga mutu wana te eza na ba église eza la wapi na n'importe quelle communauté eza na bandeko bakendanga na bar bandeko boîte de nuit balobi ndeko kamele aza wana bato ya église na église encore na église encore ezali pire papa tika na ngolo wana tant zolo eza pire, c'est-à-dire que bato wana ils viennent à l'église pas pour être formés mais pour être informés. Na vite soso comprendre bandela na yoki yango bato wana bayaka na lingomba pas pour être formé c'est-à-dire que ozali au ba formé yo balakisa yo okoma malamu atambola bien bon sa bomoina ye pona wana te ya kazora masolo
Donc, pas pour être formé, mais pour être informé. Donc, il y a s'informer. Dans la vie, il y a batu. Il y a masola pasteur. Pasteur a biga ndengeni. Ali a ndengeni. Bon, mutu kana somba kezu. Uti wapi, ma pasteur wana biswana lasaki wana. Bon, ser wana yemba wana. Bon, il y a protocole. C'est ça. Bon, yesu kombani na. Bon, wapi pa ndengeni. Ndengeni frère wana lata bien dimanche. Ça pas toi na zwaki wapi. Ndengeni. Ah. Yewana. Bande otobonga. C'est pour ça que na quartier bandi yango siko. Susu moto ya église té wana. O ya une église té. O ndeko bayaka na une église on a une église té. A oza téléphone. Yo lelo zaki une église té. Makambo na moni kuna lelo yo. Ozo mbango za ndenge wana. Makambo ngala moni kuna lelo yo. Soko zalaki. Peut-être mokolo mosusu nzamba kopesa biso tona ko fungola ba écriture. Au mona ke moto a bon voilà. Même l'homme selon le cœur de Dieu. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu. En tout cas, kolo asunga biso tozalaka mingi tosengaka mingi ya kozala ya kotondisama na molimo santo pamba te ka molimo na nzambe nde akoki kosunga biso. Po ete papa alakisi biso ete moto oyo ya mokili ata ndimeli nzambe ya sola kozolobiko na ye kasi mbongwana na ye ezali pasi. Na boye tozali koloba na yo ndeko oyo ozali victime ya matongi yo mutu oyo babebiseli yo makambo na yo ya malamu babebiseli yo libala na yo likolo ya makambo ya lokuta babebiseli yo mosala na yo likolo ya makambo ya lokuta o perdre confiance ya bato ya malamu ya bato za kobika na bango bien babebiseli yo mosala na nzambe likolo ya makambo ya lokuta babomi lingomba te pe lingomba ekufi likolo ya makambo ya lokuta papa lobi ete kanga motema kotela moto na mokili te alobi sembola miso na ona likolo pamba te lobiko eutaka pa ya nzambe po alobi ete moto ya mokili ezali pasi pe moto oyo azali na kati na nzoto oyo ezali pasi soki nzambe te soki akozala ya kotondisama na molimo mosantu te papa basi basinyale biso tana biso esili me nalingai ka osimba mwa moke réputation motuya tokokaka kolobela ngo mpenza en loin ya large mais likolo ya kokoso ya tango yebisa biso nanu motuya ya réputation ya moto va motuya ya moto abatela tina nini moto esengeli abatela réputation pe abunda ya kozala réputation ya malamu pesa biso motuya ya réputation papa. Maman, réputation eza eloko yo c'est tout ce que l'homme a dans la vie. Ozomona réputation eza monene koleka biloko nyonso tu yango nde bomoto ya moto soko BBC yango eza kokose yango moni juge wana lobaki ke comment babiloko nyonso tu oyo wakizaki mwasi wana comment on a beau des papiers et puis c'est mon kata yango kene na balabala bwaka yango et le lendemain babizonga na balabala zuwani yango est-ce que okoki kozongisa sur réputation ya moto wana te okozongisa moto ozomona donc c'est ce qui fait que la réputation ezali eloko oyo eza monene na kati na bomoi na moto alors soki nalingi na bebisa réputation ekobebisa ministère na yo soki par exemple bakoseli moto oyo ke tala moto boyeboye aza moto na nzambe aza boyeboye bakoseli ye makambo d'abord comment okomona ye que même so azalaki nzamba fula qui est na ndenge ya kosangana te omona d'abord la diminution dans son église diminution ata soki vérité ekobima plus tard mais déjà bato si bakende déjà on reconstruit les choses et donc il y a une réputation c'est un mot très très important il y a une bible disant que mieux vaut une bonne réputation que kofanda na esika moko bozueza ebele mais réputation eza malamu mieux vaut une bonne réputation que kofanda na esika o bozueza ebele parce que bozui ekoza nango ebele hein ozozwa na lokuta na koyiba na kosala nini mais bato bayebi yo na nini bado yambo na banda kuna bakote o ba kozona na mosala te c'est pourquoi on a que l'état na mboka oyo basala parce qu'on appelle le PVG disclosure ozomona disclosure on est là batala soki réputation na eza ndenge nini ozalaka moto alolenge nini po sala na bato ozomona po sala na ba vieille personne po sala na ba jeune po sala na ba église na ba église ba pasteur nyo surtout basala ka yango même batala na no soki réputation ba kozwa même soki driving license na batala soki ba kata ba pointer so basala nite juste
c'est ce qu'on appelle la réputation. Donc, réputation, l'État, ce qui est l'État d'abord, il y a Mboka, a considéré réputation. Donc, il y a la disclosure, il y a PVG, il y a Moutou. Et il y a la réputation, il y a un moment, pour ba zona musala ba rotuna ba référé moni ba tuni oyo o pesa des référés ba référence donc bato oya okoma oya komi ba tala so réputation les andengene pour cause o te pousse que le muso oza la mabe oui. Alors c'est pourquoi la réputation d'une personne et c'est bon moto na moto d'abord et sa dignité na moto et le lokoyo so qui va baby c'est le yango okomi vraiment elo pamba oh là là. Ya mo tuya penza ko uta bongwe pa ya Ntoma Olivier Mondeke Monongo. Vraiment tozui ezali ya mingi moya ko bandela nyonso ezali te. Nasuka awa alobi réputation batela ya malamu. Motuka eko beba okosomba mususu. Bilamba eko koma ya kale koma muke ofongolisi yango patayere koma monene o kondisi yango patayere kasi réputation moyo réparer yango ezalité to sala manso pona ko battre la réputation na biso malamu pamba te ezali ya moto ya réputation ezali bomoto boyo réputation ezali lokola lamba o ezo zipa bomoto boyo ezo zipa nzoto na yo ezo zipa valeur na yo soki réputation eza ya kobeba ndeko nanga ato lati ya chere soki ndenge nini ndengo ozoleka wana lokola papa lobi bazomona eloko pamba neboye to batela biso ba mama ya bwanya to batela réputation na biso to sala manso pona kozana réputation ya malamu biso ba papa ya bwanya e bongo bilenge ya bwanya to bosane binote to sala manso poko bosana te pamba te elenge ya bwanya ya lelo azali mama ya bwanya ya lobi elenge ya bwanya ya lelo azali papa ya bwanya ya lobi to batela réputation bongo bande ko bosana te to zali ya libela te aona mokili ya se mokolo koleka masolo nini bakobeta na matanga na yo ndeko wana saiki motema mabe koyina kofinga kobebisa bana batu bongo moyibi kotika te bongo koswana abundaka pe na intele nyonso wana ko bongisa ntango zana na bomo ibaloba te asaki mutu malamu tozana chance tant que ozana na bomo ozana chance ya ko changer nyonso ya ko bongo okoyi ko changer le passé te mais ozana makoki ya ko changer le présent lokolo ozana bomo takanisi ya moke o tozule loko ute pa Ntoma esunga yo esunganga esunga biso banso papa merci mingi merci beaucoup maman Magui merci esengeza ya biso en tout cas merci pona lelo tosuki awa tomona nimbale koya tika ete kolona bomoi pambola bino merci bye bye.